Mupenda mobali te bwa ndumba kindumba bapende baza kindumba te mikishasa pase kota mutu so lukama tembele mayo condamné zate mais bapende baza ndumba te wana za bande kula biso bangala na bambala nde tobala mupende boy mupende erozo yako tuzo yako kusura entre babokilo na famille mwasi eru bazo ya bala mwasi bayaka tusengaka kalebasi ya masanga ya tsamba ata 5 ata 10 wana force ya mobali makasu ezangati tendo ezangati bo nini bilo msusu wana ya mikemiki wana ekozanga to merana masanga oyo komi kote erazo ya kopesa biso keno to senge keno alambela biso nanu biloko ya nini ya mukele. Baimboka bokolanda biso na GM production tozana bino elongo tozana bino ensemble yango te ndenge na kotondola bino nga bino le grand bokatier chef Niza Manzamba toko telesaka bino be masolo etali mabina mboka na biso pe culture ya mboka na biso wana te tokeye na ngambo be ya bapende bapende wa banda twali be na bino awa bokoka lwembo kitoko mbunda kitoko yali kobeta tozongi vraiment na gungu wana te na moni ete na pesi yemoko moto ete asimbi bapende Adolphe Muzito azali kolanda biso na bosani te mwana mboka solo solo oete kambi culture malamu pe ero kende kitoko moto ete asimbi be matalatala kuna moto ete vraiment sali makamba communication moto asimbi biso na bosani te Patrick Muyaya balobi ete mwana mobala kitoko akosola kitoko pe malamu mingi na biete tozana GM production bokoza bisiko bisika musute ben na GM production bana membre tozana groupe bapende totalisa bino be bapende ba uta wapi bapende babina rabelo lenge boni na bosanité mbobose oyo azali wana kolanda biso Mayo Star balobi mwana mobali atonda kunza na nzoto mwana mobali kitoko mwana mobali atonda bote na nzoto botuna be kunza nini be ba poil ezali wana na mwana mobali wana kitoko na banzete mwana mobali kitoko nzambe asala bien asala be kitoko mingi bana mambo tozana bino longo na bosanité kuna na ngambo kuna na komona Césarine Tumba la reine du Paris ali wana ali kolanda biso Césarine Tumba ali kolanda biso na bosanité Raman Kota ali wana balobi ete Raman Kota musingombe ya solo solo atonda ba dollar azali wana bana membre toko tali na bino wana tobi na mwa moke kipende elongo na Raman Kota balobi
wana mabina ya bea chef nzamba nzamba. Na j'aime production tozala bino ensemble lolenge tokotonda avec culture ya mboka na biso na j'aime production balobi j'aime production toalibe ko produire culture ya kitoko pe malamu mingi to découvrir bon koko na biso le bisika touta yalibe kitoko bomoni toalibe makolo ngulu toalibe na bankoko na biso balobi ete na j'aime production tozala bien na bosalité Philippe Timalembe balobi ete grand escalier escalier Lola pono kota bena Lola Luka Philippe Timalembe tozala bino elongo toko tabe masolo Alléluia. Merci bana membre toalibe na bapende to koyeba be culture bapende bauta be wapi bapende babimela be wapi bato bakolanda biso bisike zwami bino partout monde entier na mikili ya banoko mokili ya bapoto boko balete basi ya bapende boko yeba te mwasi ya mupende pono balaye bapesaka be eloko nini pona mwasi ya mupende azua famille mupende bazua basepela tokoyeba ngo awa na J'aime production chef kutuma mupende soki akufi balela kebe lolenge boni tokoyeba be na J'aime production et puis tokoyeba ndenge ni chef mupende basakana be na ete tokobeta masolo na président ya groupe tu as groupe na bino te to découvrir na bino matondo tata matondo papa journaliste nzamba nzamba boni santé santé za malam na kipende na koloba be wa banda naye mwata c'est que izaka no lobi wa banda mngafutule naye ikwaki mwabonga voilà bumekano ko talisa biso bana membre balandi ya J'aime production ba kolanda biso mekano ko bisa biso bapende ba utabe wapi. Merci papa journaliste bapende biso touta bapende touta en Égypte. Égypte tozalaki kuna tolongwe na Égypte toye na Angola. Tolongwe Angola toye mashita kizungu. Mashita kizungu ezalo la base oya mupende tout. Esika avatuza tusani nto panzana msusu bakende kote msusu biso tolongwa toye tina niveau tokoma na gungu. Tolongwa ki na mashita kizungu. Tolongwe na Angola tukoye na mashita kizungu elo tuzokimela na Angola kuna po ezaki likambo problème ya nguba. Okay. Ya nguba ba portugais babando ya ko menacer biso parce que biso tuzaki na bekolo tuzaki na bango misatu tuzaki na bapende tuzaki na baluba tuzaki na ba choko tuzalaki na bambunda tolongwe kuna na nini kuna ele toki kopanzana de façon no biso babandolanda biso na ba portugais babandolanda biso na ba flèche na ba munduki ezaki problème donc c'est que bandeko bakolanda biso bapende na bambunda na bachoko balibe bato moko na baluba toza bato moko na baluba bakolanda biso balibe bato moko toza bato moko so baluba zo ba mupenda mbuyi muluba mbuyi eza na elo mweza ina kachwana
mupende na mupenda mbui ifo yeba que non autai nino bon elo nangana continue na sisa papa journaliste question tunainga pour un problème que non et tout longwe kuna na machita kizungu biso twaki se retrouver na Angola Kilwange kito komi na Angola Kilwange wana nde sika soki lelo mtunyo soki akena Angola Kilwange akekuta bazambo bakoko batika bandako wane tikala banzete tikala place wana minene nde sika twaki ukabwana biso bapende tuko se retrouver lelo na Gungu ezali bongo mais est-ce que tokoyeba ndenge nini mupende tokoyeba na ba caractère nini pona ete toyeba na bizaila bapende totali moto tobika oyo azali mupende tokoyeba ngo ndenge nini mekana kolobela biso mupende mtu andando alia kalibanda azana division te okay kolia libanda ozanzala tozo leka yaka na libota na yo lia mela surtout masanga mupende nde matombe oya matombe masanga wana les boissons wana PDG Mayostar azolo bete chef Nzamba manzamba linga matombe fumu Nzamba antaki journaliste bapende wachina matombe esika ya zali masanga nde ebimi kaze 10 o sotoka nyoso itika hululu yango mupende mtu andando mais bapende pe bozana beki ndumba yango basi bako na tena linga mupenda mobali tebo ba ndumba kindumba bapende bazaki ndumba te mikishasa pase kota mtu oso luka matembele mayo condamné zate mais bapende bazaba ndumba te wana zaba ndekora biso bangala na bambala nde bakota mwanda wa division na sepeli vraiment komona ndeko na biso na kati ya libota mupende zana division tali ya libanda komela libanda okay libongo bandeko bakolanda biso bomekete koyebisa biso wana tokende na ngambo atata meka koyebisa biso mwasi ya mupende balaka belo lenge boni bon monsieur le journaliste na koyebisa ke mwasi ya mupende babalaka ye na eza makasi na yo babizamba bawela wana mbeli tango yo zoya na zamba wana zala ya okoka mais lobana seri oyo mesiri akala zaki nango facile lokola ben nini lokola obe mungwa na mwa pata oyo tiki kaka opesi uzi mwasi basiko wana complètement mokem susu na esika ya conseiller lobby mupende tobala mupende boy mupende erozo ya tuzo ya kusura entre babokilo na famille ya mwasi erubazo ya obala mwasi bayaka tusengaka kalebasi ya masanga ya tsamba okay ata 5 ata 10 wana force ya mobali makasu ezangati tendo ezangati bo nini bilo msusu wana ya mikemiki wana ikozanga to merana masanga oyo komi kote erazo ya kopesa biso ke no to senge ke no alambela biso na biloko ya nini ya mukele wana to koma wana ba to ndo lembo ya mwasa mupende soki abali libala ya batia bapende lembo ni bayemba kawana banzembo ezebele me nzembo penza bayembelaka mpona mwasi ya mupende ke no po asa nino ezali aye to mbangona tobeta ngona no tobeta ngona mbunda ya j'aime production balanda pe to binango pe tokokota bena makambo susu kitoko mingi bana membre ya j'aime production to landa loyembo oyo ya bapende balobete mwasi mupende soki azwi molonga na ya kitoko abali mobali kitoko pe kitoko lokola Mayostar na molonga ne bazawana kitoko na kitoko ebo sanité loyembo bapende balobaka kitoko to landa tozana bino elongo
Merci bana membre balandi ya J'aime Production wane te boyoki loembo kitoko soki ete mwasi ya mupende abali loembo kitoko bakoyembela ye ya libe kitoko wana J'aime Production twali kotelesaka bino be culture kitoko kozonga be na bankoko na biso ya libe malamu mingi tata mulemeke na koyebisa biso tango ete babali mwasi ya mupende akoye kolambela mobali ya mupende be biloko ndenge nini ubia mobali ya bekolo moto akoye kolakise be nini. Bon, mobali ya soki par exemple ngai ndena zabona ngaza mupende abali mwasi nanga mupende elo liboso na websika ke non albi no abana ndaku nanga bibilo wa vivre fait kwa kanango ti la première condition nanga ye bozo na bino bolamba na bino na ndenge na ozo sepela mais soki kaka ngana bibi no mobali nanga zo ya déjà likolo mesa na okuta kaka so na kutinga inga ya ukakate na okuta mbinzo donc ta mabakolo mbinzo basekisa bakolo na ke bakefu tout ça bilo tout wana na ulango na petit c'est pour ça que non mingi ba papa na mboka mingi ba kokisa bambula ba 100 ans 110 ans mais a toujours suka ba 60 45 ko jeune garçon kofi parce que essayer de vivre fait ezole kamingi. C'est pour ça que nous avons mis surtout dans la capitale. Donc, bino bapende bolia kabilo kwa mukedi. Biso par semaine à la bilo ya mukedi wana bicarbonate na M/5 Fabien 6 fois. Wana bicarbonate ya mondele ya pharmacie. Te. Tozana bicarbonate somoko. Isabelle Wengibo. Omoni mbila. Omoni mbila régime mbila na. OK. So ito ava e koma be boto mbila. To longola régime wana. To longola ngo to tiango na no quelques jours
après to tumbiango so to tumbiango to salango mbala moko to chango kikelelo na biso hein ko bino bozwa na bilo na bino ba mindele ba sala bino na ba passoire mais biso to benga kikelelo ta so kikelelo tout to tie ba poussière na to jima to tie to après to no kamola wana véritable bicarbonate lekina oya mundela zo fabriquer wana zo tekela bino yango bozo sila pona makambo wana il faut que la biloko mtunyo so so tanga mzala mtoba ndundu il faut la mingi par semaine même bilo bicarbonate 2 fois 3 fois 4 fois eli bongo bandeko balandi biso bapende bele balandi biso bisiki ezomi bango pe kitoko mingi tokokota be masolo kokende te kokata bana ngenga oete ba kokata bana ngenga na lingala na koloba be kokata mosutu na li français ba koloba circoncision kokata ngenga kokata be mwana mobali mosutu na bapende kala bankoko babando kokata ngobelo lenge boni bon na ba koko po mondele ndem toyena toyela tokomi na 5e génération oyo tozana ngo yo ba mindele bazoya na babilo na bango ba mbelu biso to bandozo kaka eloka msusu te biso circoncision na biso ba mboka tono kende kuna tozokota na nini biso to kota zamba okoti zamba ozo sala 6 mois mama nona tata nao elle bazwa okangal kwa jeune garçon bakangil kwa yeboye tokene na zamba osala 6 mois 6 mois nazo sala kuna azoyeba ko péché tozwa nini makambo biloko nyonso oyo penza basala kwa keno ya basiswari ya kosala kobundela nini bakatolotolo kosala mutambu kokende ko péché mwana oyebela kuna na côté biso ba nobenga ngo côté mukanda ezala kwa école formation côté tondo kende ba papa biso tondo kende kuna ba ndo sa circoncision te ke no bazwa kaka mbeli ba ndo kata nde bazwa kata biso te biso kala nini alindala la kaka oyo zomono nda biso so tozwa ngo tobongisa ngo mbala moko kaka komo na ngo ben nini bon eza nani teula kombo lango teula kombo wana oyo ekosanga te bakata mwana mobali mosutu bakata mwana mobali mosutu ezala mwa kitoko be telema mwa kitoko telema penza ngingo il fallait que no sizote nini te kaka landi nini wana ozwi yango ozwi osele par jour biso bando sala biso même 40 personnes 50 personnes po bando umela te bazo sala bilo ba marko na bazo kato makile zobima penza te parce que makile bimi bazwi kisi moko ya matiti ya bukoko bazo chapo makile bando bimo mingi te hein bazwi biloko wana bazwi batie bakiso na bakangi osala 3 jours 4e jour otamboli donc 3e 4e jour penza otambola wana ma bakimisi bana na bango basi balobi te wana koembo bali te erozo ya kuna omonde to ndeba bando kende kuna surtout ke côté ya mukanda retour tozoya soki omoni babwakeli yo ba masque bimi babandi ko bwakela bino ba biloko sunga na pembe na lupango na lokwa papa nzamba na yepa na opesa mwana na mbali moseke mwana no lokwa nda akufa deja na weyana liboso na libanga na bwakili kola batol elele ko c'est que soki omoni libanga na l'élité ça veut dire que no mwana no aza en vie soki omoni libanga na elele ko ça veut dire que no mwana na aza lisusuti c'est que côté akenda kuna asa nini akufa ezala kwa ndende lelo nazoka nani président justice ministre justice azwa bana ba jeune garçon voir akena ba côté kuna est-ce que ba msusu baza kuna ba msusu akufa déjà ba msusu bazali ba fanye pe bazo yeba te bazo yeba te non bino na pendeza ko kanda ba kende kuna ba ko kata bino be mosutu kata mi kitoko pe tele mi kitoko ndire ba kata o bando mona ngoteke no o mona ngoteke no boy o mona ngopendeza swabala ya kitoko propre ko le quand même ba o ba mndele bazo sala ezali bongo mais loyembo nini soki nesi bana babimi na mukanda loyembo nini bapende bakoko bina loyembo wana bon nzembo ezalaki bando yemba we ya we tolanda ngona no bana bande ko balandi ya jeu production to betango na tolanda ko pe malemba tolanda ngo kombida kinaga ndando yombo ya kwata tenda go baba Mbuba malema kwenda yinaga ndando yombo ya kwata tenda go baba we sale numbuba we sale numbuba ya boya balega we boya balega ya madile lumambo we madile lumambo ya madile lumambo we madile lumambo ya
Merci beaucoup bana membre wanete bolandi loyembo ya bana ya bapende soki babimi mukanda loyembo babetaka ya libongo tata mule eloko ni ezali susuko ko betela bana membre pona baiba bon eloko nangana pesa ko la message na ba fanatique na biso tout d'abord o bazo sunga biso lokola vie Florbert Lulendo vraiment na pesi mbote mingi na pesi président Adrien mbote mingi na pesi vie Hippolyte vraiment mutumba ngolo apesi siko zali vie vraiment nzamba batela bino bino vous soutenir pena mvuma fezala marka boy so bino te vraiment ikozala bien te au groupe Mondo Pende Mondo Pende bakolanda biso j'aime production bakolanda biso mais kete tokota na masolo etali ba chef coutumier ba Pende chef coutumier mo Pende tokoyebelo lenge bon chef coutumier mo Pende soki lelo ya kufi loko ande chef nzamba ndenga zabo ya kufi bakolela ebe na miso ya bato
bato bamona benzoto na ye ube bakolebe lolenge boni tata mo merci papa journaliste Nzamba vraiment eloko tuni oyo mettre fa soki toke na émission nao otunanga likambo oyo mettre fa yango na répondaka penza ndenge moko ya bien biso epa na biso bapende soki chef coutumier akofi mutu moko te akokende zamba c'est que mutu nyonso na kati ya village wana soki kaka oyoki ka lokole c'est que lokole soki ebeti tendendende 3 fois 4 fois engela saka no chef coutumier salini akufi chef coutumier azokufa mwasi moko te akoki kobima kende zamba kende wakekata bakoni wakesala boya kokende te biso tozala na mboka jusqu'à ce que tokunda chef coutumier aprende bamama bapesi bango autorisation basani bake zamba dede elo mso na bakisa boye engela na makambo concerne chef coutumier so chef coutumier akufi azokufa bazana azaka toujours na kati ya ndako na ndako wana babenga ngo gisendu te mwasi ozape msika wana mulongani na eme disco bazona la soko coutume mais que coutume bobo cha mwasi mopanzi mwasi fallait la soko la be mbeto moko basala be makambo nyonso lelo ya boyi bino coutume bo bengana ba ezali sumu te ba bengani te yo nde za chef coutume bo nzamba so ile lo kofi ba uza mwasi pe balandisa likolo nao te moni zamba aola kabena bandeko bakolanda biso bakotia bena likolo bakotia eloko moko te po chef coutume so ya kofi bazuye bakotise na kati ya gisendu na gisendu wana engela kisaka no esika bukoko nyonso c'est que pouvoir ne nyonso ezali na kati ya gisendu mwanda kwa na basala ni na français ba benga cercueil te cercueil te gisendu ezali kwa no moni bandako ya nini ya mabelende zaboye bandako na ngozala pata basala ngo na ba minini ya mndele te c'est que ba ozo biloko bazambo banini bazu batongi chef asala baso yangi lelo keno bambinzwe bota akokota kuna alobi bamama ba kuna bambinzo bazokanga binzo mayebo egobima babiloko tu egobima mais soki akofi bazolongo chef coutumier fallait ba pasora simandako ndeko na ngai nzamba opamfa simandako babimisie batunyo ozala kidiba même bana nao bakoyeba te keno papa balongole déjà on va passer na simanda kuna bazuye babimi ne bakena sika bakekunda ka mutu nusuka na tongo bayo sutuka ka bo 4 heures allez bakunda ya chef wale osala be mabe pourquoi bana baye baté et puis molonga na ye baté ata batamboka bakoyo baté oui c'est normal mais moi si na ye oyo bavaya na mobali na ye na bana baye baté mais munano so yindo zana nzamba so zobela ozana moi sino place moté bana bazala te ba te no papa zobela baoyeba même ndenge moko na so mkonjana kufi c'est que ngana zoba que no papa nanga zosa nini azobela moi si pe azoke ni soulager azopangusika moi mai ya mineto mketu ya iki umlengi agui azo consoler wana olingolo lango azo consoler na yepe mbala moi zosa nini mais soki déjà a kofi déjà boyka pa kangi misu bakabani kokabana nyonso yangwana aomona ete ndenge akangi misu soki akangi misu ka mari kwana ka pa ye moko akobimaka abisika ngo alibeno akoyebisaka punguni alibeno mkonzi kende kuna mkonzi aza na posana era okuma kuna na ndako kuna ikuta mkonzi donc moi si akoyebisaka punguni na ye kende kuna mtu moi si da comprendre que moi si da comprendre déjà que mais era oke kunda moi si mbali moi si nda sa nini akoyeba taweba na tongo na 4 heures amoni mboka mobimba etondi ba masque c'est que maman qu'on est allé embellir baba tout ça moni faut ko boma po azam konzi on est comme kuluna eza kuluna te kuluna mboka po eza wa ke no ba libe malamu te po ba eza kuluna te po eso ke bazi bantaba batu bobomi motu moko te ko sana parce que est-ce que lo ndeza boye na peso exemple moko so ina ko peso exemple ko répondre ngai est-ce que lo ndé président Kabila hein Kabila le père era kufaki nana mona era bakatoki no président Salini akufi nana monaki ebita mais tout tourner batu monaki na retard ke hôpital mais ça déjà bébé so to lobika no président ke Zimbabwe ke hôpital or ka ke Zimbabwe te akenda inde bembe na Zimbabwe ndi akikozonga
kana via Zimbabwe yali beliwa mais quand ko biso bana membre bande ko balandi ya J'aime Production balandi biso et puis ba ko ba mingi tata mule mais quand ko lobela biso lelo so chef coutumier akufi ba msipe bazape mayoka pa ba ko yoka te ba koti be zamba ba koti kuna okende ko lona bilanga mbano ni ko komela be bang kaka ndenge ozokendo zi Congo nao kaka ndenge ozochaboy e kachulikolo okoti zamba po na flesh no ka flesh no ke torotolo no ke no por ke ka banyama na kaka ka torotolo ana kaka yango ndi ko boma yo le rapete o comprendre c'est que ego tika ko yoka na teke no tutani noté même so so to kende ka bo na zamba ka bo ukika nyuke so pa bala mo isiko fanda likolo ko mo vimba ya on a epsio que le président kufakia wa mutunyo so ka no avion pas d'entrée pas de sortie ndenge za pe na groupement so akufina mboka pas d'entrée pas de sortie entrée zali ba collègue nae onde ba bando fanda nae ba onde mtu wazwa na ba village msusu kuna bazoya vous comprendre ba yebika que non toke zamba fumu chef fumu zamba nini akofi bale ngana ye papa jaye pa gora ye pa gishinjera ye pa salva ye pa nani pichupe aye tout ça nini to bien notre zokende kuna chef sa nini akofi c'est za markwana etali bongo bandeko bakolanda biso tata mule mekana nu koyebisa biso liloyo sokete ngai na libe motetela na sete mwana mopende sa koyeba ke mwana aze kolo boye nga na li motetela ou bien moluba ou bien mokongo ou bien muyaka moshwaili na sente mwana mopende na ko sabelo lenge bona bon elo liboso ba oya ba olanda na kutime oya ngape falanda kutime na ngai na osa onke non libe no boya nde batu nyuso basalaka bazoya kuna keno bosala nini bopesa ba mikongwana bapesaka oya na besinga masanga na ngai mbila besinga masanga mbila soki ozoloba keno ozoya ka mbala moko nde bamisusu baloba keno si c'est comme ça kena kene nabima ka mbala moko po zemi nani emonani te ero ozoya na osengo kaka nini yela ngai makasu yelanga masanga mbila oyelinga cigarette oyelinga babilo msusu wana de ya suka kaka na oyelo na osenga yo kaka na libike no kozangisela ngai ba biloko ya okauka te meto bambisa mai babakulu bakefi bakefu babilo babasombi wana nyonso wana erozo ya nango anazoa no bokilo nanga salini aye wana na oseka lelo yo to komona bakumtsenga biso be $300 na enveloppe $200 na enveloppe 5 kazi ya masanga seke makambo ibebe seke papa ezina omoni lelo ebali la basi de tozo bala lelo ngada ma part na mona ngo penza lokola ezala kwa keno ozoteka mwana bateka ete ozoteka mutu na ozwi olubike no na ke ba ozo sengia wande mona $1000 ozwi na kata enveloppe te $1000 ozwi biso na bapende kuna eloko wana tozana ngo te esali be bongo bandeko bakonda biso na J'aime Production tozabe na bapende mekete kotondola biso lelo tokomona ete président Mobutu Nkondo Mobutu apesa bino be valeur tokomona ete kyoko bapende kyoko nini kuna ekokende kobeta kuna ezaka be lolingi boni so lelo président Mobutu bino bopesa kisi ou bien lolingi président Mobutu lelo soki akenda na ba région nyonso ba région tozali na 6 provinces l'époque na yo ni 8 provinces na 8 provinces tozalaki na ngwana Mobutu andokende chaque province azokende ayeba na province wana bato wana baza na province wana coutume na bango pouvoir nini baza nango ake kuna Mobutu andozwa président bandoza c'est pour ça mon que no président Mobutu era umeli président Mobutu ayebi ndenge nini okoma kati ba province parce que les lobos sont négligés ba chef coutumier ba négliger bango ti ayera kenda kina mboka na so bapende akomi na bapende kuna pa na biso akendo kutana penza na ba grand chef vous comprendre kutana ba grand chef bazo ba chef coutumier ba kutana ba akuti so tutandani boy avant bandana ko pesa ba na mbote ifala na liboso pesa na ba ka pungu ti kuma pa na ye era kuma pa na ye Mobutu ba pesa mbote pa to pesa na mbote obanga okasa na utikira liboko o pesa bo ya chef Mobutu alibige no ça va Mobutu pas atika alibige no merci pas que na pe mtu liboko salini elongwe Mobutu achebo
banda Mobutu akoma na province ya Bandundu tina ndenge mikufeli atikale kokoma sukunati Kwani amoni bino bobo walibe bandoki ya solo bandoki ya solo te eza bukoko mutunu so na bukoko bukoko appelle lope ba pende bukoko ezala bukoko ezali parce que bino otondi be masanga be kindumba bo tambola be na makambo bukoko ezali papa journaliste bukoko ezali nde eloko ya liboso na biso keno eza négligence mibeko c'est na au monde ndende toujours tambola boye hein c'est que président a trop chargé président de la République Fatih Beton aza trop chargé na makambo donc président bi coutumité ayebité donc président Fatih Beton ibi be coutumité te yoka ilo na ngana biso boy président ayebi coutume mais tata bien bi coutumité balobaka be voix oyo bimi kota bankoko ayebi coutume nekolo ya ye mais ne ba tribu mususu ayebi yango te c'est Marshal Mobutu azoba mama atali maputa ye Marshal hotel obele sima boy secrétaire na sima abwaki mais ye ata zoleka vitre matisi ayebi coutume te ayebi bato ba mpona nani ba c'est très important mais quand on koloba mo eloko wana pona tata mokonzi mboka yo kango to fingite mafingu tozo boya meka koloba mo vérité nani te kotalisa ye lulenge ya kokamba mboka azali kokamba mboka malamu mais ayebe kolo nyonso apona te donc tata mokonzi kolo ayebi coutume te Mobutu aloba obele tata se moko mama moko nde atambole malamu lelo yo mokonzi na biso na kati ya mabele na biso longonya na ye longonya na pese na ndenge ya bukoko mais na bukoko na bagisi ife atala mwana na ye nyonso tata mama amelisa mwana nyonso amelisa libele moko te mokonzi na biso ameka kobongisa atala bana nyonso bazala bolamu mais kati ba chef bakutana ba chef coutumier mona ba chef coutumier exactement mais c'est les journalistes ezali lulenge wana mais ya yebi ba chef te soki azotosa ba chef akosa be 40 ans 50 ans kwa yebi coutume bazobatela ye ya yebi obatela biso te ya otalaka liboso obele mbongo na mituka na ye yo chef coutume ozali awa esa akipaka yo abengaka yo yango tolobi boye ameka ko changer nde akowumela lulenge tata mokonzi kolo bakolanda biso bato comme sabe message wana tata mokonzi kolo yebi coutume na yende baluba yebi coutume ya bato mususu te lulenge wana lulenge li papa journaliste ezali bongo a changer lelo to komi oloba boye wewe uliunga tachi to me ulumlu bato me mutawandundu oyebisaka ching merci ching bana membre bando balandi ya jeune production toka be loyembo oyo ba tata bakoyembela biso loyembo kitoko oyo ete tokobina bandeko tosepela nde tokokoma be na suka mandaka na biso to na be loyembo wana kitoko pe elengi mingi Matanza mo tata
Merci bandeko bana membre bandeko balandi ya JM Production bomone te manaka na biso e kombe na suka total civil be culture ya bapende lo lenge te bapende ndenge ne babikaka lo lenge bapende ndenge ba vivre ka culture na bango ndenge balobeli to lobi yango penza moi mingi te babomi mosusu bokomona deuxième partie ya bapende biloko ya mibali oyo baliaka be nyoka bokomona totambola na bango bokomona vraiment ekozala be makasi mingi pe kitoko mingi ezali bongo tata mwali lo basuka kaka vraiment natondi botondi na ye omona fumunzamba lisusu seke olinganga mingi yango lukanga tosala émission nga nayo apesi na tout d'abord ba oyo nyonso
baza na intérieur na pesi ba oyo nyonso oyo bazali nzinga na bale mondo pende ba groupe pende ezali kola papa mvula esika kenda nzamba batele esika azali eza ngoma pende ba tokozo collaborer na bango na pesi ngo bale pende ya mkubwa weza na quartier 3 na pesi bino pe mbote boza ba collègue na ngai ba master nga pe baza na quartier kuna même na ngoma pende ba master nga msu baza kuna na ba vrai chéri ba msu baza kuna mais na pesi pe Madame Nangambote. Merci beaucoup, merci Mbote. Moi, Liloba na bato. Merci vraiment na sepeli mingi lolenge bozali ko lukabiso ezali sengo mingi. Bakanisa critique pende se kufanzo kande critique pende zana bomoti mokolo mwa lelo. Atoke wa poteke yo kufa te ba mpaka bazoke ni ba jeune tozo tikala tozakaka. Soki o telle majorité mubange mo azate toza toujours ba jeune tozakaka. Critique na biso ko yo kufa tata mokolo moko. Mais c'est les journalistes koba kolembate critique no kende liboso matondo tata moi Liloba. Merci mingi penza na bazolanda biso nyonso tu ba o nyonso tu ba moni biso lelo tomona mobali kitoko otona mwa ba or na minu oza na posa keno po ozwa biso sa fête na manifestation na kamno nyonso toza na numéro ya téléphone na biso ezali gratuit donc topesaka mutu nyonso soza posa numéro ya téléphone ezali 0 90 18 880 63 na suka 0 90 18 880 63 na suka soki pende ozwa biso na numéro wana ozwa biso tic tac. Mbote na bino nyonso tu merci. Merci beaucoup wana tomoni pe mwa ndeko mwa Liloba ozali mwa elenge okobeta mwa mbonda. Matondo mingi naza bater na kati ya mondo pende na betaka pe naza mobini. OK. Naza mobini pe na betaka solo lolinge we sengeli. Na kote lango mukanda te. OK. Na mesai na kaka bondenge na betela. Mopende. Mopende 100%. OK. Maman mpende, tata mpende 100%. Na bota mine kolo bapende, pe naza na kritika bapende. Ezali bongo. Matondo mingi na baye bazolanda biso na mukolo wa lilo. Merci beaucoup moi papa pe moi Liloba. Nga za na mingi ya koloba te ngai ndi naza na ngai premier chanteur na groupe Mondo. Tuzo mona wa nande tozalia wa tio zwanga na ndako kutu. Ide kutu ezalaki te nalali na ngai mais Nzambe asali nde moni ngai to komati awa. Merci alors, beaucoup. Merci mingi na pesi ba onyo so spectateur ba otala biso mbote mingi. Merci beaucoup. Merci bana membre bandeko balandi ya J'aime production manaka na biso ekobe na suka na kosengete bo partager mission bo liker tozana bino longo mopende a solo solo omonete okufeli tata okufeli be mama na mboka banoko na mboka poto kuna lingete musique ebeta solo solo numéro yango na liboso benga nde bokosola okozwa groupe pende kitoko pe babeti minganzi babimi kitoko pe salemi en tout cas fete leki kitoko groupe Mondo pende ya liwana elongona yemko président Moule aliwana na batata na ngai to aliwana numéro ezana liboso za mopende ozana fete libala oza bena matanga ube 40 jours benga be numéro wana ekozala be kitoko okozwa groupe Mondo pende kitoko na bosanite na pesi. Un grand merci na bandeko te bakolanda ngai ba ote ba soutenir mission et kende liboso na bosanite na boss Mayo Star mbote no bisiki ezwami yo na bosanite yemboko la reine de Paris mama Césarine Tumba balobete moi c'est atonda beauté moi c'est atonda bonzenga moi c'est abonga be na père abonga be na mère mama sola kabe kitoko poche na ye ezabe malamu mingi soka fungoli boye chef nzamba nzamba zwamwa yo wana espèce chef nzamba nzamba na pesi yemboko Césarine Tumba la reine de Paris moi c'est kitoko kota kotambola ba folo les a koko elena bosalite kuna Philippe Timalembe balobiete yende les grands grand frère ya maman yende les grands Philippe Timalembe balobi grand maître escalier alola avec to matakote à Nzambe avant matakota ba nzelu Luka Philippe Timalembe balobiete ya sola rapebe kitoko mobali kitoko tande kolandanga nega ko seka tama nenge koti atonda be makambo kitoko pe malamu matama eko kota Philippe Timalembe wana seki wana boucher molonga ne tala mwana yo tala chef ya seka nanga na Philippe Timalembe ye wana Timalembe
boss topesio mbote mingi vraiment azalaka ka tokoya un jour na kata lupango na kuna na Faransa Philippe Timalembe talo seka grand maître escalier alola escalier alola ezako soki ete kuna opesa musika azo sa de tenenga scenario mwasi na ye azo seka mwasi na ye na bosete ya suka Ramakota balobi Musingombe ya solo boyebi ba Musingombe boto yokaka ye mena tomone penza boiti Raman Kota oya balobi filme obe ya mutu penza za ya za partout atena film azali Raman Kota PDG le PDG Musingombe ya solo Raman Kota ye kaka Kota ye pene ba code Kota ka pamba Raman Kota, merci Tozana Bino Elongo, merci bana membre, ndete kote bemba la production, partager mission, elibé kitoko, bye bye.